bande on a nyonso ba onyo ba sepelande ba onyo ba linga mama en France ba onyo ba encourageanga na pesi nyonso ba mbote belé disika bozali nga pe na lela bino vraiment ya trop même vraiment ba onyo ba linga na bia to saka loko moko to mesana kosala to s'abonner massivement na Vision ITV yango ne kosala nga susu to ko makasi yango ne kosala susu ke to partager ba news ya bien mais maman la France qui a ya kala makambo bien na mona danse mu musongi mobala mwingi yemo ka bien nga les grands maîtres nous taxe ana pesa ba mbote belé biso kozali na bito saka loko moko to s'abonner massivement vraiment maman Perpétue Lonzoka babi chef azaka moko na kati ya transport na pesa pe ba mbote belé biso kozali vraiment na bosani yote JC Musongi babi papa azaka moko maboko banque na pesa pe ba mbote belé bisika kozali vraiment papa na pe na moni kuna pe na omona susu Edi Lomami chef Edi Lomami babi chef d'agence azaka moko na pesa pe ba mbote belé vraiment papa musale ko bakali kineka liboso ya ona esa bino to sabona ka massive vraiment so to s'abonner to zo ba news ebele ya malamu awa na Vision ITV yango nde makambo bezali lelo oyo na yambeli mutu moya malamu mutu obo benga ki botuna ki bolobaki mala France banda yekini to mona ete na émission na yo lelo tozana président awa to na président a lelo na plateau donc bo commenter bo s'abonner bo poser ba question na bino avant ya zonga Angola bo poser ba question donc président Angola ya ba artiste comédien nyoso tozana ye awa na plateau donc masumu ba Angola ko tozana ye pe awa na omona biso vraiment bo s'abonner massima pour to yamba mpaya na biso vraiment na habité Montréal so ko sunga biso o sangsanga na invité na et salanga bien makasi bonjour président bonjour aussi vraiment président vraiment na sepeli vraiment na koya na vraiment boye malamu o bato pe be atuna kio basenga ki babenga ki do batenga pe makiyele senga na kango na bia te comme na suka na kango kaka na habité so ko lo bani mo mukira ko lo fan na o se présenter mukie par rapport à notre émission de biso. Yeah, merci beaucoup. Ngai Kombolanga son excellence président Maréchal Mobutu ko Metatron. Nazana libota ya mama nanga Béatrice na papa nanga Justin Matondo. Moni monepe manakinya. Na linga bino mingi na pesi bana ngola nyonso mbote. Na pesi pe bana kin pe partout na monde entier mbote na bino place bozali. Ba o balingaka biso musalo topona ya théâtre nzamba pambola bino c'est tout. OK, merci beaucoup. Merci vraiment nzambe azoko bapeka na kopambola président yana biki nzamba pambola bino président toni tokota na mwa lisolo muke oyo bito kanga otambuke oyo pour bela biso na moni ke banda yo yaki awa et ça est déjà un mois si je me trompe pas. Ah ouais, un mois penza. C'est déjà un mois na biki yaki no matanga pona matanga mera et ça me to profiter pe na yo pe ka mbala moko ba profiter ataka mo condition akitina terre faut profiter na ye pour ceux qui accueillent ça pas surtout bon na ye. Ça c'est vrai. Yango wana sport to ebité président ndenge oye to tuna na bayambi on ndenge ni et pas ba artiste na biso awa et pas ba ninga na awa to bato eba na ceux qui bayambi président na biso ya Angola ndenge ni. Vraiment merci maman question moi malamu nga awa bango nyonso bayambi nga bien vraiment na sepeli na ba collègue na nga nyonso o baza wana na RDC vraiment bayambi nga kitoko nzamba pambola bino na bandako na bino mabota na bino bodingo nde ezalaka boye boende ezalaka na kati ya famille soki ndeko na bino aza te aye akenda abunga bambula ebele azongi na mboka bandeko baza na mboka bayambi ndeko ezalaka bien na famille na libota donc vraiment nazangi kutu maloba na bandeko nyonso bayambi nga bien vraiment bango nyonso presque voilà omoni balobi loboko oyo epesaka loboko wana bakata yango te loboko wana ezalaka na bénédiction donc ndenge bandeko na biso bayaka na ngola ndenge toyambaka bango ndenge tozalaka na bango ozomona mpe na famille ozoyamba ndeko no awuti musika ye na mboka oyo ozalaka ya yebi ne mboka na malamu te yo ozoyamba bango ozozala na bango
ozolakisa bango kota boye sala boye zala boye ozomona donc ndenge pe tosalaka na ngola ndenge pe bango pe basali awa na RDC vraiment eza esengo mpona ngai. Ok, merci beaucoup président, merci vraiment. Vu que bayami président bien, c'est que président peut aruka comprendre pe mutu pour papa e barabana. Papa étudier rabana, papa rotala ke bana oyo nde na tika bango bana oyo so bandi bayambinga bo mena mona titida oyo ezaboye. Nde na titida oyo na kutia ngoboye. Nde ni mona zo belanga loko mo boye. Papa ore makate loko mo te na bana banda bayambio. Neti ya ndeni ya fuo. Bon, peut-être okuti ta bango na ba rankine moko boete to ko swana moko boeto bituma moko boezala ki kala ba bongisa ki do rapport mo mabe okuti te na kuti penza te ponga na za mupaya na sai déjà un mois na za makambu suna zo sala na okuta pe makambu ya papa nanga kufa leki nanga kufa na yate na mona na te na ye na ebembe ya mama na biso mira esa tiki biso et sali pe ke na mona pe papa nanga na mona pe leki nanga donc nazo ki pepe na makambu ya famille nanga wana eza famille nanga biologique donc pour nazwa lipamboli moko funa mona papa nanga na mona pe leki nanga bambule belé 20 ans bakunda papa nanga na zalate bakundi leki nanga na zalate bon tangu na yene bemba yesa esenga kaka ke na tala pe ebembe ya papa nanga parce que papa za kwa nzamba se lokola te nzamba se. Voilà, on dit que baki ekoti kutu ba makambo belebele yango esengaki na ya na tala pe tombo papa na sali tombo talaka tombo ya 2 personnes bilakite na sali tombo papa na sali pe tombo aleki nanga po nazwa bénédiction na lobaka chaque fois baluka lipamboli na makasi hein donc c'est ça. Oui président mais sikoyo yango na kati tango moni na ba occupation na za moyen na yeba ke oyo aza caractère boye aza boye eza penza pasi ezo senga ke fuko zwa tempo yeba oyo aza boye wana nde na koyeba ke songolo pakala za na comportement boye mais naza na ta oyeba ngote ponga naza mupaya c'est ça. C'est bon président na comprendre nous a vraiment na raison ma casse mais président na c'est pas mon amant sur mon parce que nazo ka mingi ba comédien mingi bazo finga sila botate sila za mukolo sila boye na ebité etak papa na bana na yo okolo ba nini na kawa ngapenda na koloba ngala linga mingi bolingo mutafaza na bolingo ya mutu omoni mutu so azala na bolingo ya mutu aofinga muninga te akotonga muninga te akosala mabe te ozomona parce que aza na bolingo ya mutu wana même bible elobi na Genèse jusqu'à Apocalypse tout nyonso wana ekomama eza kaka mort mpo soki oza na bolingo ya mutu osala mabe te ofinga te otonga te omoni bato oyo bazofinga baninga bato bazotyola baninga seke bazangi bolingo ozomona neti nga na ofinga ndeko nanga mwasi mpo na ganye nini mpo na ganye kaka bavi na bino to mpo nazwa kaka succès na bino mpa na ngai son excellence Marshal Mobutu na osala yango te na okoka kofinga sila te na kofinga moninga te ta nazofinga seke nazangi amour yo mpe ntango ozosala bongo yo mpe baosala obongo parce que na se ya moi oyo nyonso tosalaka efutamaka na se ngai nalingaka mpenza bacomportement na te ya kotonga mutu ya kofinga mutu ya kotyola mutu ngai nalingaka te ngai nalingaka kimia mutu na mutu asala eloko nde na kwen na ye yo olakisa force no na kwen na yo oyo mpe alakisa don na yo nzambe apesa ye na kwen na ye oso comprendre mais eza teke mpo to osala succès madame o chrétien mutu toloba mabe ya mutu tofinga mutu lande ozomona eza bien mais bango baosala ngo mpona succès te bango baosala ngo mpenza ke eloko esalema eza clair nini mais biso so mpe toyebi ke esila mpe na boti te akoli mpe bongo sikoyo ye moko sila ndenge aza wana ayebi teke aboti malamu bino botindela makasi ke abota omoni te ezaka mabe omoni teke eza mabe pourquoi kozala na molimo ya kolandela bavie ya bato ya yo moko nano milandeli te ya yo moko mpo oza na mabe na yo yo lingi kaka olobela mabe ya moninga omoni teke sene pa bo ye moko na famille na ye na foyer na ye ya bama na biso sila napesi ye mbote place aza elobi eloko te yo mutu mosusu okende kozala molimo wana molimo ya contrôle olandaka mutu yo kolandele pourquoi mais ekozala mpe ke ye mo mpe sila bandaki mpo ye mo mpe sila mpe azala mambo ya mabe ye mo mpe ntango azopesa atindiki ede ya moto eloko moko ya mabe moto akozongisi na defo na ye bon nga mpenza nazoba makambo wana etalinga te nga nazopesa kaka conseil kofinga eza nango malamu te na vie
Ozo comprendre na vie tozalaka bien tozosala mosala moko towela nini tokobeba na mpo na nini ozo comprendre nazoba d'une façon d'une autre ozo comprendre nga alingaka kimia nalingaka na moto alakisa force de na musika ozo comprendre polémique ya bien ezalaka nini moninga beti filme moko ya makasi ebouge kini ekotinga tikanga mpe nasala filme moko boye ozo comprendre nasala koleka ye c'est ça osomona c'est ça mais eza te ke tokomi kokotela bavie privée ya bato nazokamwa théâtre ya lelo parce que na kala ezalaki te so otali époke ya badoyen na biso oso comprendre eye kokita mpe na bavie Fredi Mbali Osombo napesi ye mbote place azali oso comprendre eye kokita ti na bacarrière ya bamama pardon banda bamama alinga bave na biso mamasumu bamakambo wana ezalaki te eye kaka na bagénération ya biso oyo ekiti ti ezokita ti na bakoko ya bakoko ekomi pire ozomona seki bino bozo encourager bango na buzoba to namoni ntango kala ba président kala babana kotelemela buzoba babana oboya me naomona tour naomona ndire buzoba ezokontinue mingi mpona nini bomibenga kilelo yango mite ekotisa buzoba baartiste na bino bazolinga kose maîtriser te yango moni ngai maréchal Mobutu ko Metatron ngana nazala complexe te wana pena nde nzamba sanga nazala complexe te nazala de bel esprit surtout so na teki koina nzoto na ngai ezaka dégâts ozo comprendre ezaka dégâts wana ta ozana osalelanga nini pasola sani soki akoya koti na nzoto nayoki oyo na bétise to na likambo na nkombo na ngai to na likambo boye mpo ngai nalinga yango te opasoli sani ozo comprendre wana ezalaka mabe mingi mpo biso baeli oyo tobandaka bato te bato kaka babandaka biso omoni moto oyo afingaka baninga moto oyo akritikaka baninga okopane azalaka complexe na moninga wana ozo comprendre mpo ntango ozofinga moninga ozoloba mabe mpo na moninga okipe o te ozo comprendre neti babiso bamobutu so omeki kikoyo ekoti eza dégâts yango moni tolingaka te tolingaka tozala bien tozala bolingo te nga pena na moto bajete blague pa nalinga moto bajete na mirespecta na nga moko nalingaka pena bablage te nalingaka bablage te vraiment merci beaucoup yango nde esenga mpe ezala mpe awa mpe na kongo na biso soki rigueur ezali na bachef ekozala mpe bien na baoyo mpe bozokamba mpe po bango mpe bakokamba mpe un jour bango mpe bakokamba soki deya bango bazoyoka bino ekozala mpe bien mpe olobi mpe bango mpe bayoka mpe bango ekozala mpe bien makasi président site mpe tokozonga mwa nsima moke par rapport ya baartiste na biso baartiste comédien na biso awa ndenge bayaka kuna na Angola okopesa biso mwa image ya caractère mpo to façon baafisha bacaractère na bango kuna soki ezalaka ndenge nini bao bautaka awa na RDC bayaka na Angola baoyambaka bango kuna base comportaka ndenge nini kuna eza na bamisusu base comporta bien bamisusu base comporta mabe parce que mutu nyonso aza ndenge moko te mutu nyonso aza ke disait mutu na mutu aza na caractère na ye aza na façon na vivre mutu mususu mpe azalaka mpe bapesi ye concert oyokani te omona asaleli kaka oyo ye alingi mutu mususu omona mpe bopesi ye conseil asaleli conseil ake koluka mbongo na ye ake kosala mosala nde nzambe aponeli ye azongi ne mpe RDC osokopa na ke Angola azongi RDC ayoki baoyo bazalaka kuna mutu mususu mpe oyo Angola boye akoti na polémique moko boye oyo ayebi na mutu na makolo te akoti ne na polémique wana parce que mutu abongo mpo oyo oza mopaya eza ndenge na ye eza lokola ngai na ye na ngai awa okopane na ye makambo ya mama na biso miga esa molimo ne pema na kimia na ye kokunda mama na biso miga esa bama na kobokotela bapolémique oyo nayebi na ngai na mutu na makolo te osokopane eza na bamisu basekopotaka bien so baye Angola omona mpe bozokabwana bozoregrete mpo ane ake avant osokopane eza na bato mosusu mpe awuti RDC ye na Angola makambo malunga te bizarre koyokisa bato mpe basoni osokopane c'est ça nayebi ke eza mwa mpasi mpo otanga nkombo nayebi te ese okopesa biso ta baimage ya bato wana ezala mwa mpasi ya baoyo basekomportaka vraiment malamu kuna na Angola omoni mama Élysée Mouwengi apesaka nga conseil abi son excellence président Mobutu kokotaka bapolémique te oza comprendre ngai aza mpena mutu ya bapolémique te nde na biso na mutu akopesa conseil biso oza baeli oyo toyebi nzambe oza comprendre nakotanga nkombo te nalobi kaka en général oyo ayebi ke no ngai nasalaka makambo bongo ayebi ye moko akotika amonaka ezalaka mabe oyo mpe azalaka so aye Angola amoni ke asekomportaka bien ye moko aplace avanda ayebi ke asekomportaka bien sans polémique ozomona mama Élysée
Mouengi na France. Abi président Tambola Boy, Zala Boy. Nayoka. Ok, merci beaucoup. Merci. Naebi que Mozela na président Makamio Sazolo Bezangate, Yemoko Azolo Bamakam, Nyonso Nomo Mozela na Blandi Marous, Blandi Lunja na Belgique. Vraiment, Nomo Zoyoka, Nenge président Azolo. Président, tu as posé ma question, moi, Banda Yoye Awa. Un mois déjà, on a évité beaucoup déjà ma tanga. Ma tanga, mais ça déjà si. On a évité que le macambo, ça, la bonne bateau, on a évité. Bien sûr, c'est ce que l'on a empêché, aux hommes déjà, ils ont quand même Awa. On a évité, c'est le seul loco, mon robot, on a banni, Awa, non. Awa penza eloko ikaninga muke yango na oteko lobane bandeli makamba famille. Omoni ko sala tombo papa na ya leki nanga ya soda ya komanda. Ozo comprendre pichu salada ngoli mone pe makimia na tangi kombone senga biente. Ko sala tombo ya bato wana mibale eza yomo yebe eza blague te. E bonga ya mutu moko menga na kuta na ngo mibale. Tala shoko na zuko lele zongi lisusu matange zongi lisusu na famille nanga na panzaki yango kutu samedi. Balala ki vendredi na panzango sous samedi ozo mona souci wana na leli mingi talaka oleli sou oleli papa okele la commanda pichu salada choc wana donc yango nzoto eza pela bien te ozo comprendre après makambo famille na sikali lisusu pona makambo nanga privé ya union du théâtre ya futo banda ba tournage ya union du théâtre ozo comprendre na Kinshasa donc babilo mususu be stratégie mususu to ko bango te na télévision ozo mona pour mon mutu azaka idéologie na ye mutu so yiba makalisa mutu akesala to omoni sata akangaka mutu na maloba ka yo bimisi sata sa nini akangi yango afu mutu na vie kozaka na secret donc be stratégie ya union du théâtre to ko lobango te na TV pour bat mususu ba comprendre te idéologie ezabo na ndenge ya indusa na ndenge ya kikoi faut ko garder muke ko garder. Ok, merci beaucoup. C'est le président de l'Obi, c'est le président. Ah, non, pour rejoindre autant, tout ça, la bloc, on a vu que rejoindre autant vraiment ma casse. Te zonga tante kalamingite nazo bois. Au bandaki yango déjà. Voilà, kalamingite nazo kende. Parce que pe Angola na zama kama osala. Et là on a posé question parce qu'il a vu que kuna pe otiri baninga baza bango bazangi papa yo za kotoyo. Vraiment, merci beaucoup. Bilmo Boyoki, président, Ningi Azo se défend dans ma campagne. Nous sommes tous naye. Président Zanamte, tous à Ilona, président Kotikabis, Momote, à cause de la Mamba, Yasuka, à Kotika, la Koye, Bisabiso. Vraiment, Bande Konanga, Onyoso, Bozana, problème, Bozana, Randu, Banin, Onyoso, P, Bozana, Posem, président, moi, 2 jours, tous à Naye Awa. Moi question moi le Cameroun posé président comment quand na commentaire na sewana so ko zana posa obenga ye numéro za na scène numéro zo le kana sewana ko zala en direct na président et ko zala pe bien opposé pour la question ya yo moko o boni ki mama la France point était place au lobila ki boy poto ye ba kuna so ndenge nini ko zana facilité ya ko poser question place wana et ko sala pe bien makasi mais président boni siko bande ko na biso kuna bande na biso kuna musala ezo sala ndenge nini bozoko bandengeni makambo so ezokende ndengeni mama woni biso batosala ba théâtre na mboka bapaya toza ba courager ozo comprendre tanga toza na mboka bapaya tozo bosser na théâtre nga lo ba chaque fois biso oza batu moko to bimaka drapeau ya RDC na mboka bapaya po bana na biso kuna bayeba pe lingala ebunga baona munoko te po neza bokoko tala tozo sala théâtre na mboka bapaya producteur azate na télévision ya Angola moyo ya bangolais kuna moyo bolekeza te mais tozo sala théâtre po bande kuna biso kuna ba sepela ozo comprendre tozo bosser tozo répéter tozo bateau ba ko féliciter biso na Angola yango mona pesaka mingi na ba bosso nyonso ba soutenir ba théâtre na Angola nzamba pambola abino na pesi mbote na Kamsi Kinzemba mobala mwindo apakolaka te Kamsi Kinzemba Ange noir, mbote panayo, place aux ali, maipeta na maboko, oye, vraiment nzamba pamboro, na pesi mbote na boss shora futu, ya futu mobala mulai boss shora futu, Angelo Mbongo, na pesi mbote place aux ali. Donc,
na pesi mbote na bana mai preta nyonso bosimba Carmel boss et ça bien na pesi mbote na bossi Pablo Escobar kisi na maboko parfum apuya na bossa na bino te tous ensemble tous en famille bo soutenaka Baptiste ndengo wana kanga Joël kanga ambassadeur poche zanga mbongo te tika kozanga mbongo te ya yo ngoyo yo yebi idéologie Océan Mix maboko banki na pesi bino mboto wala ba petre ngola ona otanga wana pena bato ba soutenaka penza donc omona pena maboko banki voilà na pesi mbote na pipi na ngindu mobala chocolat mbote place ozali mutazana 4 trailer ebi trailer babi obakisi su moko wana zoeba mobala chocolat pakola te bossi susu Pichu Luzemba PDG tayo yango mwa mbalo azana mapangu na ngola na zoebisa ye mapangu pe mapangu anyoso za etage PDG Pichu Luzemba yango na pesi mbote na Pichu Limomo Patrick Lienge na Côte d'Ivoire Julien Boyaou Tati Tigana Bel Air et Kokoyate. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci vraiment, chef Edi Lomami. Naebi ke ozalaki wana ozalaki branché au sabona qui peut massivement au sala qui peut partager ma vidéo na yo. Vraiment papa JC Musongi naebi pe ozalaki pe wana ozalaki kolanda mwana yo na nzela ya singa na peso pe ba merci belé vraiment ici kozali tozana nuna président awa tozana numéro de la fin na été tozana numéro na yi bosamona kaka toujours massivement s'abonner massivement vraiment na bosani yo pete babi Miradora mwana poto ya tongo hein boss Miradora na peso pe ba mbote belé ici kozali vraiment merci beaucoup papa na onyo sozo sala babi mama Perperti Lonzo babi mwasi ya pembe mwasi ya taille babi chef azaka moko tapé soki ba merci beni na yebi kozalaki branché wana na bosani yo te dosmi musongi babi motema ya tel na bombi pe entre parenthèses na peso pe vraiment ba merci beni na yebi ke kozalaki wana kozalaki biso nyonso elongo vraiment na bosani yo pete babi PDG Gina Kiap PDG Gina Kiap mwana poto ya tongo balobi maboko banque $100 c'est quoi na PDG Gina Kiap vraiment ba merci ebele ba merci ebele bisiko zali vraiment ya mais na koko bosana te nazokoma pe pas président na pesi yo pe maloba opesa pe mot de la fin na yo ya émission na biso pe ya ba conseil na yo na ba artiste na yo oyo oyoki ke bazana ba hando na makambo ebele na ebite ke mot de la fin na yo e bozala nini to pesi micro na maboko na yo merci mais na koloba boye na pesa no mbote nga sepa na bato bazo soutenir théâtre na Angola na pesi mbote na patron double boss Rachidi Kola na pesi mbote place ozali omoni motemo oyo zalaka nango ya kosalisa bato zalaka na motema wana bénédiction baluka wango na makasi na pesi mbote na Trésor Kindinga boss Adokela na sepeli penda na soutien la bino botidela inga ya na kin donc nzambe penda apambola bino na pesi mbote na mama Elali Somo Bobila Dawa yemoko na pesi mbote place ozali na pesi mbote na famille Salada parce que wana eza famille nanga famille ngama ba Salada donc ngana luka mapamboli yoso luka no mapamboli na makasi te wana etalio na pesi mbote na Eli Salada Boka mobala mulai matame kotaka famille Salada mbote place azali na pesi mbote na Sandrine Salada femme forte na pesi mbote place azali na pesi mbote na Nadege Salada mwasi kitoko wana baleki nanga koza baleka kitoko oza beni na pesi mbote na Suka Merveille Roi Salada Sardine yepe na lata komba pe na pesi mbote place ozali na pesi mbote na sœur nangai mwana liboso ya famille na biso Lili la Victorieuse Lili la Victorieuse mwasi kitoko na Londres yaya na linga ko makasi biso okola na respect yaya za yaya
ezate comme benga yaya oluki kombo mususu ozu sino okomo benga yaya na ona sino bisote nga yaya après nakoloba na mama Olive mama di mama mama na longoli lunette na respect mama sunga ka bana na yo mesana ko sunga musala yo salaka nzamba ko futa yo ko saliso yo salisaka bato mama ekeleka bongo te nzambe ya Israël akosunga yo mama Olive asalisaka bato ndiko yoka te muta souffrir akoyiko yoka te muta zwa likambu mama na kokoma mama social akosalisa bato omoni biso na ngola toyoka bolamu ya mama wana na ndengo salate mama na zabeni mama Olive nzamba baksela ko mikolo yo kokufa lelo te osimba nzete okomona bakoko na yo bolamu epolaka te mama nango Olive loboko epesaka bakata yango te mama moni motemo yo za nango mama Olive kokabolaka te biso so toza bana betaka pe misu na ngola toza bana mama Olive mama passe à 9 mois oyo bino ba mama bomemaka ti oboti mwana mama Olive aza nango omoni motema wana na ba douleur wana mama Olive aza nango omoni ba biloko mama na sala soki mutu mususu te osinga osala ngo te mutu mususu osala ngo te mama oza na don mama nzamba pesa olika bolingi muta souffrir te eyoka na matoi na yo mama ponanga attaque son excellence président ba comédie n'angola mama Wimela mama Simba Libende merci bien parlé mama yo okozala mukila te okozala mutu bolamu efutaka mama bolamu egangaka kosungo yo sungaka ngai mwana no son excellence président Marshal Mobutu na lobi mama oza béni mama oza béni na libota no nyoso mama Olive wana mama merci merci na lati dans le chapeau pour combat maman fuko oza na respect quoi mwana nga suka vraiment président Mobutu ayaki awa na RDC monde entier yebi likambo oyo ye ayelaki mais le problème est ça na ye na lali pete na zo saba makambo mususu boye bango sima écoutez makambo ya famille nanga liboso na famille donc après makambo famille nanga zo si la kalate na zoya mais bana kin bana Luanda groupe Carioca international wana komba groupe nanga chef Kabelo Simba groupe makasi makamba bien koya Kabelo lumière Carioca Kati bozala na bolingo pied de Jésus bozala na bolingo papa azana bino na pesi mbote na gloire landu mwana nga mbote place ozali ya Gracias Sarada ngama bambote place ozali Tatiana Matondondo ya mama nanga na pesi mbote Tatiana Salada Shelti mwasi ya pembe Shelti Salada ngama bana pesi mbote place ozali na pesi mbote na député Giovanni na bota ba mapasa mwasi na mobali na pesi député Jefte Mbote nzambe apesaka bino maele botanga boza maele na classe bana président Mobutu afuko tanga boyebi nde tosolaka na pesi bino mbote place bozali nzambe apambola bino apesa bino sagesse merci mama na pesi pe mbote na ingénieur na biso na sima die penza na sepe na image azozwa nzambe apambola avec toi aussi nzambe pa pambolo abakisa o mikolo. OK, merci beaucoup vraiment président. Merci na ba onyo so balanda kingai. Merci na ba onyo so bazaki vraiment branché. Vraiment na bosani pe bino te batu oyo bosabona ki massivement. Na pesi bino nyonso pour merci ebele. Famille Kasena nyonso na pesi bino merci, famille Musongi nyonso na pesi bino pe ba merci ebele. Na bosani te mama Tina wa kom. Babi wana mama zaka moko mama ateka mbisa oka mbinjo nini nyoso na kwe mobo pembisa oka ateka ngo pe ya propre ya za lokola bibisha salada bibisha salada voilà mbisi na limete na demba osakana te azama kasi ya oluka mbongo lokola bibisha salada nzasi dede damu gosuna filo mbote merci bele na ebike
vous allez qui brancher vous allez kolanda pe moi na bino na biki ko encourageant toujours na ba conseil na pesi bino yo vraiment ba merci belé ce ba news ezali beaucoup même la France dans les commentaires et que ça l'a bien et que sunga vraiment bisonio so vraiment to promis vraiment na suka émission na biso omono mama pardon so na pe bwaki été oyoka président Mobutu donc a eu problème Chila chi esthétique angaba Chila chi esthétique angaba mbote place ozali bana ngaba nyonso oye yeah. Merci beaucoup, merci Didier Alamba vraiment to comme na suka émission na biso balobi bye bye vraiment to kutana mbala ya sima ciao